Très chers internautes, amis de 3W.Lokola Congo, aujourd'hui encore je dois recevoir des grandes dames, des jolies dames. Au monde ba solo là, ba ma solo ba ngba solo na biso. Mais ma solo za nini faut découvrir. Parce que ba si amité en malamu. Ba sœur a bien, ba grande sœur a bien, ba maman bien, ba ndeko amité en malamu. O ba sunga ba ndeko na mboka na so Congo. Ba sunga bana o ba na pasi. Ba so bile maman d'abord, ba so bi boye d'abord. Dans le Congo d'abord, il y a aussi les enfants d'abord. Et parmi les enfants, ils ont la difficulté. Moi, je suis là, bango. Donc, les lobes à sont dînés baillés. Moi, je suis Maman Mingeni, Maman Julie Moubenga. Bonjour. Voilà, dans ces pays, nous avons ensemble, c'est comme si vous avez un message, moko, bon, vous pouvez savoir lelo. N'habitez message parce que tu es bino. Vous avez une fondation oyo et mati makas. Sikoyo message ni na to sana alelo o bogo sabiso mukolo alelo na personne no bino micro sabiso. Merci pour votre Placide. Bonjour. Message je allais juste qu'on rappeler encore une fois conférence Otoloba qui est au salle à Bruxelles. Donc les conférences en question ils ont les 24 oyo na Bruxelles. Donc voilà message to Yelvisa. Oui, maman Julie Moubenga, toujours avec Sœur Naye, hein, on a toujours tu es déjà, bon, c'est pour représenter parce que bon, la célébrité, on s'est mingi déjà, mais juste que ça bino, comme ça batou, boza nini, boza la kanini, parce que batou so mon abino, est-ce mon raté, bino boza la kanini, bosunga banana Congo. Bonjour, na pesa bino tutumbo te na kombo na Yesu. Ben biso toza tosunga kabana o bazana problème ya autisme na Congo. Donc tolingaka mingi kolongola na communauté na biso ba congolais ke bana o ba problème ya autisme baza bandoki baza bizengi baza soki bana mo abandonné non. Yango biso pe to kota na mozindo makambo wana. Tondimaka ko vivre na bana wana kozana bango pi ko aider bango surtout mingi mingi bana o bazana Congo. Donc bit na biso pende zalande ezaka wana. En une minute encore la répétition est la mère des sciences. Tout madame que autisme zanini et autiste basa banani. Mama mingeni oko biso bato ba c'est quoi autisme et banana ba autiste. Merci papa Placide. Ba autiste bazali bana o bazana problème ya mental. Donc, le cerveau n'a pas travaillé un peu en retard. Il y a un autisme. Donc, ban au cas sous forme, il y a cerveau qui travaillé mingi en retard comme tout le monde chaque fois quoi. Merci. Voilà donc je suis entouré de deux jolies dames, deux grandes dames. Bala permet na biso beauté na bango et ça s'appelle beauté à misala ba osala. Bala kitoko ba sala misala kitoko. Yango ba osala na bato o ya bolingo. Ba sert pas bien. On est à Amsterdam, on est à se rebeller, le corps va mater tout, va se rebeller, hein, le corps va mal ici tout, va se rebeller, on va ko yape, mukolo na va sa monter mama ya kosunga. A passant Willy Bula, musicien a monter malamu, artiste et musicien, oyo a s'appelle na mawa, ayemba ka pepana parce que nebi ka mingi te boka nzembo Willy Bula ko me lokolo ya Congo, mais a ko me pe nzembo pana ba autiste. Nebi te avant na pesa d'abord date place ezali nangino sabiso banani bakoza na biso mukolwana parce que na date ça dit moko c'est le 24 janvier samedi ou le 24 janvier na Bruxelles banani bakoza na biso mukolwana. En tout cas, merci. Tout ça va surprise et belle. Va grand sœur nanga, va grand frère nanga, va tonton nanga, va papa nanga, va maman nanga. Na bandana na ya nanga moko et jeune Michigan Moulimo. Donc c'est un jeune premier na catch à Bruxelles, à Coli na catch Europe. Ensuite nana ya nanga Willy Bula, Didier Lacoste, Didier Anaconda, Yatabu Fatou, Jojo Mbayo, Djibril Mbayo. Donc vous êtes aimé belle. Moi na tanga bino izate ya katimu benga. Donc na lena bino tema frère makambo bo soutenir biso na ba souffrance biso to mona kati mboko en Hollande pour na bana na biso bazana Congo tant to mona ba soutien na bino en tout cas ça va droit au cœur que Dieu vous bénisse tourner ensemble tous se battre pour na bana wana merci beaucoup. Ah ouais le collègue Congo ça qu'on avec administrateur biso Carlos Kaluza mais blanche pembe yo ka ba image pembe siko hein Sœur Julie Moubenga, sœur moi bien, hein? Siko, banano bengi si, quand tu ya Belgique, c'est bateau là, nous pouvons casser est-ce que c'est interdit? Banano yo bengi c'est pas ya mukoloana le 24 janvier et samedi le 24 janvier à Bruxelles.
Bon, ezalaka mpona bato ya Bruxelles te, bato mpe ya Hollande bakoki kokatisa mpo eloko eza ya biso nyonso bato ya France, Paris, Londres mpe Allemagne oyo aza na possibilité kokatisa oyo aza na motema mawa lokola biso toza nango ya koede akoki toujours koya koede komemela biso surtout idée na yo oza nango conseil yango toza nango besoin mingi tosengi na bapaster na biso ya awa pasteur José Okoko en tout cas yo tokozanga te talaka yo donc pasteur nanga motema awa donc nasengi ba Mao na oteda mawa ba Elinga Lula ba Ken ba Vieux Robert donc bato ba ebele maman Odette. Donc ça c'est le staff quoi. On fait dans la Katia Mutema qui pleuve qu'une neige donc dans les sangs. Donc ba cofondateur on a biso moto lo braqué biso to bima mais bato ba ça en travaux à munene za bato ba na simba to bien ba des héros dans l'ombre papa placé yo yebi donc ba Vieux Robert ba papa Roger ba maman Odette ba Madongo Nzulu ba te belé staff là dans boyebi. J'ai confiance. Ça c'est ma famille. On est ensemble. Merci. Ouais, bandeko tout ya Rotterdam vous la côte tout sebi no ya ba obolinga pe ça organisation la mona media medina okobo ya mukolana participer ba Angel Sik boko ka participer mukolana to senga na Chantal Kabouikou tala cause mouvement no tende konanga nde no ko vanda kabo donc le 24 Chantal Kabouikou présence non est très important donc surtout kadisi nangambu Richard Mayamba Katimu Benga les grands professeurs Simon Mabula beau-frère nangamoko directeur général Motema, donc présence nous a très important. Christelle Boulaboula, Moubenga, Laure Alice alors. Donc donc ça t'aimé belé que boyebi makambo toto ça là puis bo soutenir biso toujours Nelson beau fils yo mo yebi donc en tout cas boya e belé be to na besoin na bino to ça besoin ba idée na bino ndenka ezalaka. Donc porte ça vraiment au forum pour na mutuno soto en tout cas merci beaucoup papa Placide a sa bino adresse. Papa Placide encore en tout cas on a un boss na mutumo o aza les plus importants na kati ya marambo te botu na majilinde azana salle place o sela marambo na to futi te Papa Placide yo yebi so futi yango te muta futi yango belle c'est na mona mo amukele ki pa na biso pe mona mo amuke Vanessa Bello. Ah j'ai confiance, je t'aime beaucoup ma chérie, c'est Dieu là pouvoir pour toi. Merci. Ah Vanessa Bello, Vanessa merci Vanessa mutema na ozalango Kena ratina Congo, banana ba sepela mingi. Salwana no zongo, ba komene zali. Donc adresse ali boye, ça le 24 janvier 2015 et ça la Belgique na ville à Bruxelles. Adresse ali rue des Glands, Glands ça G L A N D S. Glands au pluriel, numéro 31. Adresse les Kana, ils ont les Kabomo nango. Et ça na Bruxelles 1190. Donc rue des Glands, numéro 31. 1991 90 Bruxelles et on va partir à 15h. Avec que Bazaïrois bazala toujours dans ponctualité. Tous à la ponctuelle mbalo. Donc c'est la pasteur Zolando. Maman Julia, obi que maman Julia comme bingo yemba comme c'est des albums. À passer tu sais bien que deuxième album, il y a maman Julia la crève valorisée c'est Bimi et Rosa me connaît était comme il y a peu tant on y a un peu qui se met comme bien. Alors tu as quelque chose pas na kosungabana. Bon la vente il y a bon na mami to chaka yona na émission na biso to chapé siko bon extrait zo le kwana yande voilà yusu mokonzi album crèche la crèche valorisée akona ba na ba CD na bibia sika obi kaza mutu o mama zili pas a soutenir mingi comme c'est mami pas soutenir mingi c'est la biso Julia et Mboko donc message pour au pesaye na passer ba kuna. En tout cas, Maman Julia, merveille, en tout cas, oyebi combien n'importe quoi on a monté malangai. To uti wapi, to banda wapi, to komi wapi, to kende wapi. Na presque lo mo na kati na o simplicité. Komi kiti sa ozala la ngo mama na linga ngo mingi. Yango na o senga yo na voix wana. En tout cas, pona nini te un jour mama langai o yembe la bana wana. Pona nini un jour te Maman Julia obimisa nzembo pona bana ya autisme mama to tombo la bana wana Maman Julia na motema ozaka nango na ndimi ke rusala en tout cas na mpesi susu mbote mingi na pasteur Zola motema ya Maman Julia en tout cas présence na bino ozala très important Maman Julia na pasteur Zola en tout cas vous avez invité spécial pona nga merci mingi. Merci to ancien Violeta azape wana para ko jeunesse na biso prophétesse Rogasienne azala wana juste mon pire azala wana to ba jeunesse misu sport azala wana donc c'était Maman Juliana, journaliste d'onction.
ah bon mini because alite nzoto pe bon muke mais bon bon mbala ya sima akozala na biso wana ba homme de Dieu à Belgique bo ya to kuta na bandeli rue des Glands numéro 31 11 de Bruxelles à partir il y a 15h. Michigan organisateur à mon nene grand frère propre il y a les qui n'a encore propre Mami donc Mami Ngeni la fondation de qui tourne bi hein Willy Boula tout ça appelle Mama Julia bon y a notre peu espace pas na promotion album non toujours pas na ba na biso donc date à Morolé 24 janvier 2015 adresse rue des Glands numéro 31 11 90 Bruxelles Ernini 15h et Yokani Lokole et Yokani Lokole et Yokani Lokole et Yokani